yo. Oh yes yo. Oh yes yo. Basuna ngayo we. Mina ngayo we. Kasi ngayo swe. Ingame mobile yo akufakate. Ay ingame mobile yo animbakate Yesu. Oh ingame mobile yo akufakate. Ingame mobile yo animbakate. Komona ye nani Yesu. Komona ye nani Yesu. Komona ye nani Yesu. Oibita ngana lubaka neyo makambo nza kuluba nza kusana ko le prosi butu mo itongo. Pona zadi tata. Naza kumona kama musika. Mimi ngana kokulinga mabemo kote komileo. Tala pauvre mama ni bino mama ne o nande kuneo tandenga tikande kuneo. Nambule mibali Tala passion nyoso ngana moni atiki bino ngara atiki yo ngrandi fi yo komi ngrandi fi bu yunde kuneo komi ngrandi ngalso nangana komi ngrandi papa. Ezalite ngana hibi sika ngana hibi na hibi bolo kute nazo kupekisa kayo kata relaction mimi ngana zana makasi te fa yiba yango mbongo izali na posi ya mutu batira ka yango mutima te kokani sate lelo isoko tangu mususo ato zali reaction soku ya ndengini. Mais soku mabe komi liboso na bakangi yo babeti yo après nani de l'action ku yasima. Alors papa babi ko linganga te o sitelinga mwana mabe ke bakanganga babetanga so bakanginga to babetinga intérêt no nini sikona kati to bénéficier ni papa on dit ma passe nanga pourquoi papa yo kantinga vraiment de na vandi bona ko se eloko mobwe o lelo memelo problème. Pour nous oyoka ba les on dit papa. Les on dit papa nanga. Les on dit pour mutuluku la docteur nja dit le tête don de die ndoi. Akoko ko sangaite. Même na yo pour azan intérêt mon côté ya ko sanga puisque azali millionnaire. Papa on dit marate. Oui ka yemba yibi singai docteur nja dit le tête don de die ayibi singai. Combien de fois ba moni yo na moi so Gabriel yo ngana pekisio. Papa nazo tala mimi lelo na lubaki na kumatisa na ko 11 tonnes ngate mimi tala na yibi yo ndengo zali mimi oza elengi papa na elengi makasi c'est-à-dire non ça les lokote mon dit Gabriel wana papa batu ba juger kana mabe OK et lokote a luki nanga musala mimi ko vanda boye et sala mabe sunga tata na kombi ya mukolo papa moi ça batu asambela ka yebi bible o ka femme sage za Gabriel papa batu ba mona kaka ba o kantondia da mosité papa o sentite que na changer même costume ya zali ce femme sage aboti chacun peut-être papa femme sage za mutazo bomba ndako abotsaka te ba babotsa ba misusu ya za mwaso zo batir ndako niponda kweza na kinya soko odingi ngai tata neo na landa pauvre mama neo tinisi mabele balubaka mwana leka kababoti te mimi ngana mona mukilio idiboso neo na yibi mabena malamu ndengi biso tata boting biso kama tata botinga imwani liboso abuti tata lekineo Justin Nzengo ndengi tulanda ni biso nyonso wana na badolo nianga babeti bisikintobika ale kininga bango wana bazali ni mikinje putu ondi mate poani omwana kabiso ndengi tuzaka papa ngape naza bien bango wana bafani ni mikinje putu papa tusolu na kabia vanda kimia ça les logo témoin sabatu azaneka mutu mo aza femme sociale aosunganga kaka petit na ye amona ke na pesa na bando tambola na kanga mana ye moi mikemke so atinga na somba crédit moi reste tikane papa mote ke oza bien moi linzanda mini ke na ye mutatinda kiti papa o mela tote oza bien ya mabino so moni ba soda ba ya to moni problème moko boye poka na tambola na mutu papa moni pona Gabriel ko 100% sûr papa 100% sûr mais faut yuka mimi fo yuka mato ileka kama mutute naza muboti mato ileka kama mutute mimi naza tata ngape ndengi naza bui mimi naza ne lengi
mais moto kuyiba yango isaka kangamoko likambo te mokolo ndenge koyoka tosala oyo makambo ezali posene yo yosala Mon amour, mon sapie, t'es comme ça, boué. Je rentre moi là. Canne sucré. Babi, mon sapie est là dans l'alliance, et on quand il a la loquette au boué. Fallait un Et donc, pardon, monsieur. Joana Bengue. Abel, fallait aussi boire un gâteau. Yes, sir, Nkambo. Et voilà, pire petit nangai. Il peut pas pire petit nangai. Oh, petit nangai pendant. Nous avons aussi nangai na boyoté. Mais pour na libala, il faut oser la nan. Hein? Alors non, c'est la thé. Chérie, écoute. Ngana ko c'est la thé. Tant que yo proposer nga mamba libala, ale ngana tinga kyote. Yo moko na yo moko. Ongo misana na famille nanga. Na kena isi ba noko nanga. Na soyela mandeko nanga nyonso tout. Hein? Voilà balabala. Té, ziano na kitsana ngongo. C'est là siko na ouais. Pourquoi? C'est là non. On go ça nini parce que netine na zaboye. Tu peux m'écouter? Allez, non, je peux pas t'écouter. Nenge na zali awa. Mais ça on l'a au bala. Asa tindi bilamba ya libala. Au bala yo ngai. Maintenant si on nous kanga to yo ke la na. Ozo ibisanga soki momo ko loba na français wana ezo tungisa matoi na nga. Na to sur soi na mamba libala. Sur soi na ngo yo kala ngo te la tini. To fanta mamba libala parce que na zabu moyena au balo pour le moins exact parce que moi c'est nga comme na zemi. Le roi moi c'est comme na zemi yo zela nanu. Na roya au balo mais après nana évolution ça fait longtemps moi c'est nga bota raté. Mais lelo moi c'est comme na zemi. Le fona landela nanu ma zemi wana makamna landela de près. Ça fait longtemps. Nabo yote, je suis avec toi chérie. Nyon so bando senga na bo pesa. Je comprends. Nyon so senga na bo pesa. Ozengelo non sakanela. Ozwa kinga ce soir na yo. Obimisi nga zoba na famille nanga. Jili mukulu mama fraîcheur atindi bilamba ya mariage. Après nga na yebisa yeke mobali nanga lobi na kobala lisusu te. Na lobi bonté. Tokobala toto zela nanu. Eloko nini oyo so zela parce que banoko nanga nyonso babi ba ozwa makam nyonso amen. Eloko nini oyo ngo zelisa. Pona nini moi c'est comme na zela. Na personne mon pesa banoko na yo. C'est ce que tu veux. Parce que nga eza libala te. Na personne mbongo o pesa banoko na yo balia na bango. Mais libala to sala ngo après. So les sont méchants. Et comme t'es ma bien. Allez, merci beaucoup. Ange. Donc, balobi nini, salindenge nini. Non, balobi jusqu'à présent, bon, jusqu'ici, ça va. Mon aza bien, bien, mais c'est vrai qu'il faut naza la peu belé. Faut naza la peu belé, nala la kaba, bina bangate, ba mutna mutu, aza na style la grossesse nae. Au moins, on entend comme on a 4 et 5 mois, au moins on a payé biloko nazo kaba kasi ba malaise ou koko tuta. Au moins on a un normal, babi bat musu na début et beta rabango après na fin azoni makasi. Galie ma non ma gabi na ebisi osuka. Eza penza hôpital le biso nzamba pesi batu nyonso ba moyen place basi nyonso azemi bakoki ezo ba soins eza na ba hôpital la bon ozomona ke bazolandela yo ba médecin ba ocha wa l'aise na songali masuka mama tala eloko na ba che mimi bo mimi ayoki bi bandela lisusu na bien ngwa ba chamba moko mais on a liboma kitoko vraiment bitu bata baboma boza na babase minene omona kobota mona munene yes bino batu po soka za plat esali mimi ya kwanza mwana zo fungwa na bassin ça va bon. Bonjour. Bonjour. N'a-pas continué tant nombre pourquoi? Hein? Bah ça bon. Non, justement que non, les graisses qui étaient manquées.
Qu'est-ce qui était marqué? C'est pour cela que... C'est vrai. Beaucoup de bonjour papa. Bonjour papa. Chérie. On tire à Mimi, on avait été là qui au solo. Tanti Gabriel. Oh, ça là. À Londres, Moyaka. Même que là, on va s'installer à. Non, mais là, à Londres. Là, Lina Mayombo. Il y a ça pièce internationale. Vraiment. Ah, bon, pour te faire à mon nez. Gana vanda na atuka na vanda awa me na kenda ndé Londres mingi na vanda pas Jenny Lema aquarium mamboka. Jenny Lema. Jenny Lema. Tu as ton tatouage na njoto po ya tatouage belé na nzoto. Moi c'est kitoko. Babwa Remi. Jenny Lema babwa kemi pas faire. Ye wana petite sœur na ngai. Ngam na tinda ina poto. Nsuna cake na vanda kuna. Ya. Oyo tala biso. Na yebo tala bino na yebo tala comment ça se passe? Tu vas ça au son matin le côté vraiment. C'est dérangé non papa. Nga ndeka kapo au moins papa moi c'est le quoi za boye. Al singo chaka et puis à l'aise en tout cas na zo c'est pas pour moi ça na 2000 fois à l'aise. Pour ceux qui ont un souci, moi on a fait une carte de croissance c'est aussi là. Vous comprendre? On a retard à croissance. Et on a le ça que chaque jour on a phase là moi c'est phase là bien, on chaka est à l'aise. Le cas tonga le cas na bota déjà, na boti déjà moi na ça colle na ebi makambo ndenge zalaka. Ok, c'est vraiment on a mutapoto ina ndoko. Pardon, on tire ma foute na tapis. C'était les graisses il m'a dit. Non, c'était les graisses qui étaient dedans. Les graisses sont au tangara na tchango libanda. Non, normalement si on met ça dans la dehors les volets. Non, on ça on ndoko. Non, on côté. Papa que beaucoup na makolo papa. Ah wate, tchango no libanda no bozo ke no musala stylité. Les pièces de vie. Mimi. Côte ça on a bomba pour là. Pesa. Pesa na suyi ba pexi kilo. Comment dit moi ça poto? Je suis amusant de voir toi même. Bon, ça va? Regarde, tu veux continuer au sol là. Merci beaucoup. Tout le monde a la gare. Tout le monde a la papa. Tout le monde a la biso. Dans ça ma fille la sœur. Pas appelé là, on va pas qui prendre ce soir. On petit caro yo qui. Tu le monde a quitté. La monde a bimina yo vraiment. Bon là yo. Ça va, merci hein. Merci. Mais moi appelle-moi bizarre hein. Merci beaucoup. Bizarre hein, bizarre. Bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Vraiment. Là c'est le bouillon. Voilà très gentil. Dans mon c'est le comme bouillon baba qui font quoi mêler ba qui c'est mon c'est qui ah bouillon. Bambiso na bambiso ya banzombo na kinango sila ki ezali. Faut dire un naturel, bandunda, bambisa okako babio, mbisa mai, de plus comme ça bio. Pour moi mwana fois la bien, on a soutien mwana za la bien pesa. Vraiment. Mwana lia bio. Bana. Bana baza la bien. Bana baza la bien. Oto yebi to mona baye basi. Mibali. On sait jamais. Ah, pour l'équilibre. Ah, c'est ça. Ok, c'est bon. On tient moi pili pour un pénal dans liat. Ok, c'est bon, on s'en va vite fait. Ok. En tout cas, on a c'est pas l'ambiance à pour la ville vraiment. Comme la souci que c'est qu'on a la quête. Pas malaise. Aïe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je l'ai moi, ça, là, je suis au tonnerre. Et ça, là, je n'ai pas le choix. Nous avons voyagé pour 6 mois. Oui. Donc, les États-Unis. Et pas il y a un associé dans le maestro Ikoa. Mobala site à l'Oponda. Boka pamba boy papa. Ka pamba boy ka ozoke ekota no moto. Non, qui est la musique na quelle mission de service? Oh, oui. Je vais faire 6 mois. Chérie, ata yo moko. Ata yo moko ka tona comme na zemi. Est-ce qu'on en sait? C'est qu'on a obora non boko la zemi ngo simba ngata libumu non simba ngata na nzoto papa. Ah oui non. Na ke ku fam kuna te. Au bord, hein? Comment va portugais?
tayo moko penza tayo moko pourquoi ko yesa bango tate ke bazela nano na si ba il y a une année normalement c'était une année maintenant là si bango za na zemi nde ba réduire on ba tsenga 6 mois donc 6 mois na so na yé après quelques temps na ozonga sous ça ringa passer non t'inquiète chérie on est ensemble hein on est ensemble qu'est-ce qu'on a mené na zo toka non kusumai kusumai ezo na tamai maye eza mo malili mukeka kama malili belete OK c'est la valise c'est la valise parce que OK na pourquoi lelo mais oui je pars aujourd'hui vol les avons à 22h donc à 18h déjà la Longwe. na zwingolu na ebiso na zwingolu moko akosakana te ngala bande ko mitunga binzambe bongo le rekoma o boya ndenga ya azwa koka lokwa liki asimba tali bumu bongo so mambeni donc nde nazalaki aleste nga binzambe donc ozomona nga na ofanda ka kotoka sona moni kaka ye na ndako wala komika sona moni kama komika likolo makolo ka likolo makolo te likolo makolo po wana milembisi manga tondolo mama siko nazalaki obanga nga na binzambe libumona okende kopompe yango ya kopompe nini yo bia lene nga linga kosimba sima na nzoto moi 6 mois 9 mois sina opemi à l'aise mwana na intime likolo poko bota boso babo yonga yo subota yo yebite nzambe pa obike nzamba sala makambo na ndenge na ya gabina ndo bisoni tout vie et vie yango le lopemite mama yom to banda obanga so to kende na ba procédure ya nzambe to bando buka mabolongo na se tala sara acha botaki mama bino sakana na kose moi mkia beta mbunda mukola binaka na yebisio na joie moko bikelera yebisinga ngo mimi na yebisio neso butumo bimba na la lisiete sengo na la lisiete de nasaka muto esengo nazaka muto esengo nazo simbe kaka epeka kosimba libumu batela mwana na ngai mwana nga héritier na nga bisenga biso za mobile to za mwasi osali bien pour héritier ya yebiso moto hein c'est moi c'est mobile te aime ça prophétiser au monde pe mobile on a prophétiser tika na okigumoko tika bimata toza mo elongo te baleka mupepe lona ovana na ndako baleka ka mupepe ya danga zwa sac baleka ka viens la sac na ngai OK c'est bon mama tika nzamba sala makamu na ndenge na ye nzambe soka bia linga yo alingi yo kaka nzambe soka bia lingwa alingi yo kaka azana ngambu na ngai azo réseau na ngapi ngana bibo mo mobalo ko simba zaka nango na kosuka boni mobile non na tendresse nzoka nzamba lobi zela na épargne yele babi malakaka bale kaka mpeke ya to fêter to célébrer mwana makolezanga ka likolo penza nde naza moyen te ba malaise moyen te pardon ebi ka zemi so c'est comme déjà ba 4 mois 5 mois ndenge ezalaka boni yo kuna kasi ça va makambo so ça va d'accord malam nalala na ngai taka makolongo mpe likolo eza ka likolo donc nde naza boye moyen eza te donc baesengana kitisa makolo te ezalaka likolo moyen eza te na bafatigue oyo malam nazozela onoki mpe posa na oyo ya kaka te chéri ok merci beaucoup je t'embrasse je t'aime aussi. Bisous. Kosa mo pepe manzambe. Ma.
Et bon, ça peut se voir conseil que moi ça c'est une fois lié à mingi. Yes. Mais non yo bombela ngai ngana en tout cas na e barati. Au moins inde yo na kamo écoute lelo na moni mais oh. Monde yo kamo. Ndenga pe na kamo kina ito ke koche kango gente. Ya bandola tongo mingi gente nga na kila. Ni yo mtuza femme mari oza ndako na ozo bomba ni. Boss nazo bima na ngai ya. Oh. Omete mikolo na yeko talo tenga na bi na yesi kutu milinga ya bi. Vraiment. Omete na zo tindelo ka mbongo. En tout cas merci. Ayo koma hein. Ah ekomaka ndo yaza connect. Ye mama na mama mbongo aza connect. Côté on a kutu kolobati. Kana bite na koma pe atanga mona ata kutala yo ndenge. Santé ndenge ezokende bien. Ah oui, ezokende bien par la grâce de Dieu na bisao. Ah. Oh, les expériences dans liboso mais terrible na biso babutu mususu kolala te o balukampanzi mabe ozunga mpanzi mabe otsam kongo na se mabe donc o monaka neti Baptiste kuta lala te pupolanga mupepe zwande mai changa na mutu na biso aka yo sa suna problème ndakutu na sala nga bien moi konyoka mate yo nde kutu konyoka masuma kasi po dédoublement biso na linga mapasa te nzambe banda sala makamne na tikala o souhaiter pasa tamu comment kasi oboti na yo fandi na yo mama mibale na ofandi mibale na yo fandi na ozo kokola na yo dans nzamba peso moi ah te na ozo repos non ozo repos makasi na obota su ozo moi ça c'est pour que ça nzambe merci c'est ça c'est sûr vraiment on mérite penza ba biomoni magabi alobina koki jamais kotika ye il faut na sungeti na dernière na suka mama nzamba pambola en tout cas nzambe azana ndenge na yakutisa kaba donc motema nange fungwa makaka pa na yo pour le quoi pina zana na ba camarade te camarade na kama to zana ne ko bima bima ndembo keleka mingi azala mingi libanda okay ngena zo mwa muntu na ngayo yayi kokutsa ngaso nayo to komi famille famille ngoyo famille nyonso yango ba famille aboeleka na obobota mina bakila moko etala kutuna makambi yozo sa ba geste na yo eza plus que kutu ata famille na za bandeko belé ba bima ba libanda mboka boni bino te na mais nzela za problème ba marche kuna na bango bazo sala kuna boye donc nzela za bien te ce qui base bazo créer ba base na bango donc des sortes base nde na ebis base nde base tuna nini nga base na ngayo na tuna base yango lobite yotala bi on de la bino ba c'est les autres c'est moi ezala ka bongo botika ke sila na bosinga ga boya yotala ga mais pe na olia no bon zila bazila mo fongwa mati na fa na se reposer mon gars bozala bien bien oyi mabo pamba bwende mimi petit ko tungisa ete tika papa pe mana napima moke chérie napima moke en tout cas ndenge ozaka na chance pour magabi ayelingango so ayelingango to ngo bimaka siko ngo pe mato ngo zonga soki lukango non boya pasa bana ba puise tala ba pasa na zo batela na bango soki mwasi na bandana sukali soki mobali kuna na pesa adresha motomètre ya sol beba si beba oyebi mais voilà papa social adresha motomètre oui à Londres oui na iba mobali Yvette Pomba Yvette Pomba ya kasi wana mwasi na wana do ba ve ba d'accès so kuma mutuga si le lo akenda ba poto donc c'est la famille comment na ke Londres na vanda pas adresha motomètre wana papa adresha motomètre wana grand frère nae mutu asala mi baleti abisa kosombe lo mona kitchasa te nyonso ko na Manchester vraiment merci beaucoup bon ça voilà moi merci bantu bakanisaka ko aider mutu ka foke na ba orphelinat foke na ba nini te okomona pe mutu musu pembe na moteme tuti salisa ye oui mutu sa komona mobola osenga mbongo na nzela betie kara mais akena orphelinat ke ko salisa bon mobola opimeli ezaka ndenge moko bon mutu mususu akanzaka ba osalisa ye mais ok mutu ayebiti no osasi aozila lipamboli mona kati omona zwi lipamboli à travers mimi lelo no c'est jamais yo posana na zemi no koko to pe bana no mapasa opinga pe kombo ezalaka te la pesi
c'est dans les mon petit ata so bazalaki te nga mona bambie mapasi ababe keba échographie pe amo ekosaka eno okasango te oke sutuka kuna mama pusa mususu atika na eloko mimi alobeza ya solo copine na ngai Nathalie Franck akota échographie na Londres tala no spécialisation ya mundele Mundela lobio ça va maman botaka mwana moko qui ne double ma pas ça Nzambe place d'accent ke Nzamba lekika Nzamba leki mama maela bato zaka limité yo kasi nyoso ezo sala ma si bolingwa Nzambe bolingwa Nzamba te Nzambe lekebele na bia bato bolingwa Nzambe mimi maka bina kotile na kotile bon blo na bon to tikondi bana te na ebite soki ekota nango mama ekota nango contact etika ça fait toke na biso na kotile bon kasi bon soki en tout cas maman Gabi merci vraiment papa pazate on a bina sala tama ba sampa ngeni asala makambu nae aibi ndeni akutanisaka batu yango baloba mutu akoko yede azaka mutu famille te ata pe mutu musika Magabi seconde etokende na chebo kaka na voiture yaya matonge na ngaka kotila nga pardon Nanda kwa zate? Zate nde nakanisaki ayipa ya mninga ni. Te abanda tonga komite. Oya pe abimaki mwa muke. Abini. Silozana bino bia. Te toza malamu. Boni siko nzoto. Ngadi kolo wango kasi nkolo wana mimi mutasombera kenga nani oyi. Matala tumbo wana yango netiaki siko ina. Lokolo. Awo nyoso zaki ngofre. Ezaki pena ngofre, sokutari yango tala ngofre awo. Bongo pona ni bongo. Kaka kutangolo ende na nyata ki sokupe sente ne wiba ndeni. Monsieur zaki mukolo wa papa. Foko mona kamunganga koyeba soki nini ezosala mo. Nazo mona kana nganga. Mais aluzana bino bien. Te toza mala papa. Merci. Olibi mama pazate hein? Te ye pazate. Ye pazate. Ikambo tengala katsaki mimi azali yao yango wana ndi. Te azate papa. Merci. Soko mama yo upese mbote hein? Ibise ke pasu azilika kyao. Ça va, problème te papa. Ikambo tena bino. Papa maniata. Papa Batista. So tozana ba grève. Na yuka ki no sali ngali kalibire mati hein. Tozo comprendre to lo la muki ba kalibire mati. Kalibire mati ka se transport izo matakati. Moi te papa, to sa nini? Nzamba kosunga kaka. Nzamba kosunga. Soko mama yo yibse kinazali na leka kipe na kanisa ki azali. Malamu papa, merci. Oye mkolo wana zole kaka kote kipwanzo wana na moni yo kama teki soko pani woko soko kala mvanzio na moni utombola uzaki kala mvanzio. Mais le sac angwa. Déjà c'est bon ngaki. Kaka greffe nde sali ki yango na bimite papa. Siko bazo lubaka nini kasipona kambo ngo. Makambo bazo lubaka. Oya base. Gakuti ne yimisi pe mimi tuti ya base ni biso ndako. Mimi. Na yimisi mimi yaka tuti ya base ni biso ndako. So bi o sala base papa na makambo ni diso. Ngane za kamuti yibatu. Ngaba system ngo bazali bagile shimao bazana kati ba roi de vie bikuta bazana kati soko na byange bango nyoso. Basi. Isifika ka basi soko ndo bilo. Mais papa postuler.
chance eza mutu nyos nga kutu nani filo bolakisa mère double à France abi akoya king pop a postuler mboka za biso nyos nga nazo tuni fona tuna na base ndi fona tuna base soko base ko yibisanga nyenye kumona mais papa yo fo yo moko nwindi mao base yo osadi su na siba yo moko bino na ko postuler apoko sa base yo fo base ba no ba episode non papa postuler na umeko tuna base na tuna base c'est bon papa merci 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 soko mama yo yibise passo ale kaka wa tonso ale kaka Faço. Agora bisu tanso. Tanso. Ela que sim isso. Tanso. Ela que sim. Ficamos te caçando aqui, hein? Mas papa. Você é lengue. Você é lengue. Na? Você é lengue. Naza elenge. Elengue. Elengue. Você é lengue, mas mas só que mamãe eu ia ser nele que é. Eu sei tão só ali que Papa me perdeu ni. Aso banga naza elenge. quelque chose, attends-moi $3 000. C'est du saumon. Dans la confiance en tout moi bien infirmier on a tant on lia $3 000 hein et sili akomolandi la biso retour et ça na binga na linga to sa eloko mubu ezala atana indice moko te mais to sala ngene ya makambo ezana ngo ko mosala moni $3 000 wana to bakisa ka to vimi na lukiba criminel na sala biso na ibena ba criminel si ya bakosala ngo kaka yo pesanga paquet ngana kina sona mbombo pesa biso itinéraire kotala ba confiance ba infirmier wana te kolola nzala na ndako ne o afuti mai ta futi courant oyela yo siko to mwana siko foke non ko solola okena lokuno sololi na bango oyebisi bango bayebi soso balingi combien soki ndenge sima to pesi boyo okena mbongo ba mondeni okena ko sololi soko sololi allez oye ko esango nanga ser balobi boye. C'est ça. Donc le coup on a bon lelo na poko to ninga to sapo faisait entre samedi et dimanche au bino maternité. Bango basala ngo tiko tax. Bango basala bango balinga bendiste. So ngana pesi bango ngana bango abu ya. Ndongandela mutu te, on problème était bayebi no ku yote. Mole lo na se faut pas cop na. Mais ça bango ngape na mbongo no lia pourcentage pour na vérité bango ba ka cop ese ke ya. Faut ça na tchelo liboso na ba spin na owe ba buka ba tchongo koma baba ndolandela yo ba ya na pesa na nga travailler ko na ko indice mo nga mo no bimselo ka cop na nga yebi bango ba pesa nga pourcentage ya solo pour tout ça mais il y a Gabi moi récompense faut ça là très important la vie pour ça pour très important la vie na ngai ya bi ke no ça mo be tout ça ya na nga vraiment na za ya moi c'est tout remplacer maman na nga remplacer ba ya na nga nyonso on a tikala mo na te en tout cas na CPL ya Gabi na rapidité pour bomba ba ko bima na kutana na ba mo bimba na base suite na personne na téléphone. OK d'accord c'est bon merci tu vas bien merci. Mimi, où ça? T'es pas Mimi? Mais. Tu vas me faire voir. Tu vas monter sur le. On s'en va dans Nini. On s'en va. Je suis là, chérie. Nini. Kosi m'a bébé. Kosi m'a Nini. Oh, c'est pas le beau que je vais côté. Mimi. Mal au cœur. Mal au cœur. Mais tu vas pas y s'engager, Zéla, Veuille, faudrait qu'on porte ici, on porte lui dans l'hôpital. Faudrait qu'on porte lui à l'hôpital. On porte lui à l'hôpital? Ouais, normalement. Il me faut que l'hôpital, mais souvent, Mimi, je vois ma casse, tu peux être des deux de moi. Veuille, mets-lui dans la dos de moi. Être dans le dos de moi. Être dans le dos de moi. Oui, ça va coucher ici. Il faudrait qu'on porte. Mimi Kabongo.
Allô Mimi. Ah Mimi pardon ya comme bango muninga lo passe au bota mo été na zo baté. Na baté dans ça nini. Ah yaka pardon yaka. O ça peut ni? Ah ça tombe bien. Yaka vraiment bango pardon s'il te plaît. Viens. Désolé. C'est bien respirer. C'est bon. En bas de lui, c'est le malheur. Ah, ok, Mimi. Tiens, pour pas c'est bon. Mais toi qui n'as répété, hein? La beauté, papa. Faut que ma lembe, t'as pas ça au bota, au bota. On peut être dans 2 mois. On va affronter le téléphone. Même dans la courbatie. Je l'ai dans le téléphone. Ah, dans la courbatie. Fongo là, Gabriel. C'est bon? Madame Béchet, chérie. Allez, paiement. Tika, viens battre ça, Tika. Tika, hein? Allez, ok, c'est bon. Yaga Vitolongie! Longola! Longola, Yaga Bilongola, moi, bota mimi, boti ma passe. Moi, sina mobali. Yaga mobali na ya kufa otoni babenga na telefone yaka mimi pasi ya kobota yaka mama na mimi na kotiketi na bina kozela na okendeti na komika agita na salle ndame so docteur abiminga na yebu so docteur azonga yebu ya ta désert dita apusa bois ya liboso mobali abibi ekokafe kosite bafina babi pusa ya mibale mobali ya bota bimi aboti mapasa mwasi na mobali hôpital wana mbala liboso bamotisa mapasa ya gabi yinzo hôpital longola nzambe oyo kaka bana na yo nzambe na ngai oyokelinga mali bale lingake kufa nzambe esika mpe na kei kokosala manevre baboti mapasa nazwa mwasi to mobali nzambe lotisanga ndoto mama olika munini nzambe ozingaka bana na yo nzambe olingaka nga mingi mimi nzambe alela ngai nzambe aza na kana ngai nzambe amoni ke mwana anyokwami mwana mwasi anyokwami mingi balingi bazwele mbanda nzambe abi bazwele mbanda mpona nini siko tosandeni tosapa makambo nyonso tosololaki nzambe nakobosaka komba nzambe te na monoko na ngai natikali kosambela libela vi na nga mobimba vi na nga bomana osambela kaka nzambe vi na nga bomana osambela kaka nzambe ntina kokende kokufa na osambela kaka nzambe Yagabi, ça tombe bien comme à botiner bana mibale, pour récupérer bon on surtout mibale, pour vivre bien aux abomengo alena ou bien. On t'a lutungi so li soute. Mimitika. Ndoino azamutu malamu mingi. Potikile moko. Moni pona esengo ale ya makasi. Tozo ande mwana mobale. Vous comprendrez? Oui. Vous comprenez? Au bien hôpital, il fait dans entre samedi ou bien dimanche pour moi bala la connaissate, mobile azo banga ba facture ko dimanche ba bima te ba bima samedi. Yo lukande Hollande lango bien oyeba jour ba ko bima parce que o ba bipenga bana fiango moi si ba chef na bango ba bandi wa checker pour aussi la information na ngana yebisa pour to banda déjà ba yeba ndenge pour bomba zwa boye ba okita sur le terrain de ba expliquer nga ba tel hôpital emplacement hôpital ndenge izalele pourtant bino bo bima ezala teke na circuit mo bato bazwa bango te bomba olinga ba yeba na sima hôpital eza ndenge nini e ko tape bo bimi bo sandi mo salami ba sauter na bango mi ba ki yango sko fona pesa bango planning hôpital ba oya na poka ba oya na poka ba yeba sko planning hôpital eza ndengene kasi rapidité te rapidité pesa kota kazwa kena chambre kasi kena chambre nanga bimika na na saki wa Versace na bimika na couloir maman na ki popo na kota on trop zwa $5 ah 10 pour la tikuna ma nzambe na ngai nzambe otikaka bana na yo te nzambe atikaka bana na ye te merci Seigneur merci elonga na chaque jour kako ngokolanga pampa ba komema memanga mamikumba so bango banaka na so benga yo petit na ngai bon message eza boye mimi otobota boti papa ça
Merci, merci. Voilà, bon, Nangi Boy, tout ça la cortège. Bah, mon appel que non, Bassa Banchofa. Hein? Aux courses. Oh! Non, pas après-midi, tout à l'heure, sur côté, il faut bima sur yo. Aïe. Nalali. Bon, bondo. Ah, petit nangaï. Ngabo sunga ngate, hein? Bon, et ça, problème, t'es, nazo ke nga moko. Ah, ma pas ça. Mère doublée, non, père doublé. Bon, ça va, tomber dans la casse après. On regarde la palette. Bon, pourquoi? Ok, ça va. J'espère que nous aussi au solo les lobby na butu. Les lots na yeka poto finaliser. Base. J'espère d'être sur les lobby. Inutile to lobara les sous déjà bien. Prions. Amen. Amen. J'espère d'être sur les lobby. Na butu na yeka to finaliser. Moi na o ozana maboko na nga bino bozana droit ya osimba été. Mais o akozana maboko ya maman na ende moi na o nga na besoin na ye. J'espère to se comprendre moi na bino bosenga nga yango enveloppe na bino. J'espère beaucoup vérifier. Pour moi, je n'ai pas le temps à perdre ici. Tokobima hôpital sans midi na 15h. Hôpital à 15h juste bino déjà besoin on a mise en place. Tant que biso tozo bima to sel ka première pas, deuxième pas bino maman bossa l'action. Oyo azana maboko na bino besoin droit ya kozwa été. Mais o azana maboko maman na yende tozana na bosenga. J'espère to yokani mbo na bino ya ngwana. En tout cas, na yebi souté continuité bino mo boye. S'il vous plaît. Madame opese na photo kaka yewana nde. Yewana. Auzana mwana makambo nyonso tu bozo wana. Oui, c'est bon. Planifié. Kumama Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama ayaya kumama Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama na kati ya bakosi yonde kosi na Yuda na kati na mai yonde mai na bombo na kata kosanga na ngai yonde mosomi kosa mokola pona ngai kumama Yesu. Hey, Nami, yo! Go! C'est bon! Hein? Oh! Go, yo! Yo, comment c'est? Yo, Kita! Yo, Kita! C'est bon? Donc, on va prendre la si tu réussir copie et comme si on m'a cassé. Vous faites un zéro de côté porté. N'a pas dit moi bisette. Non. Non, à camoufler qui peut passer. Ils sont à la salle de la banque, ils sont mais on a tali wana gamayas. Ah, maîtrise Gana, maîtrise Tinasuka. Nani ngana na boy. Ok. Donc on a personne qui cancelle on a mouveau. T'as bien. Et n'a qui m'a fait choquer. Jamais. N'a que si ba kuila ngana. N'a pas kabisu mupanzi boy. À chaque fois, son inasa les camo. On a bon dans professionnel. Ouais. Na tuna toujours base. Oui. On a base on a émis les poids. Valère ni nos bases bonnes. Oui. Merci vraiment.
Le problème na nango makambo na salaka makambo tunga na salaka esimbaka mpona nini boyeba secret na nga te naza chastre nayebi mwasi te. C'est vrai? La vérité. Ah, yebi mobali. Yebi mobali. Yebi mobali. Yebi mwasi. Na yokaka ko basi kamena tikala na kosala biloko bongo te. Mwasi nanga famille nanga ekoma vie nga na bena. En tout cas, soyez les bienvenus. On a raison. Musalo nga na sala solo na lobi na linga mwasi na okoma na mawaba. Oui. Oui, on a raison, on a raison. Parce que ma cambo surtout au salon moto ko sama sumu ke ba wakanga biso nzamba za ko épargner biso po atano nous vient na ngana chasse. Oh, Ndima, ndima, on me connaît. Bandima kaka. C'est la bénédiction. Merci leader. Merci leader. Merci petit. Merci leader. Tomoni lelo. Biso tout to fêter. To ke ne fête na bimate mais lelo tozo bi. Tozo bima. Ko bima na biso ezake to ke musika te. To ke ka na coin na bar na biso musika. To bima liba na base te. To za na biso ka na base mais to ke fêter ka na coin na biso wana. Omi na mon pono. Oui. Na mon pono. Oui. Ma ya kalamu. Na mulilo to fa na so to fêter na biso calme tsambatu. Fêter na bato po wana. Idea. Na mon pono wana place o même biso wana mais na yoka ka comme si moi be komo ko boyeke. Bato bazala wana côté ya basi donc. Bon, toutefois, fêtons. Bon, ça en est sengo, fêtons. C'est quoi ça l'idée mais quand on se met ma biso wana ça marche pas. C'est bien te. Faisons boule nindi to ko ta mic. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau, pour ça il a sérum nango sous forme ya masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, bouton, mapalata, et puis aussi ils ont un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, ils ont mis à paille, ils ont adouci peau. Tous un adulci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bongisango, ils ont retardé repousse ya ba cheveux blancs, pour ça ils ont na huile nango na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya ba cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments dans le cadre du laboratoire CRMTA, tout la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout la crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout la Diazostimule, où ils ont dit produits ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tout ça, la zinguinalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, ça pas tout. Maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont
produit anti-anémique bato bazaka bakonesaka problème ya anémie quelle que soit origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie na nzoto wana eza gamme ya ba produit CRMTA laboratoire où eza ko travailler essentiellement dans ba phytomédicaments dans ba plantes médicinales donc nyonso tozo produit au bomoni liboso na bino esami à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo à part ba kisi oyo na siko tangela bino tozala ba maladi musu auto traitaka pe auto sala to benga ba préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to osala préparation moko pour et permettre de réduire dimension ya myome pour et faciliter ko bota to na kisi oyo pesaka pe bato bazolu ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 wana eza ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo kozwa solution na problème na yo sopelanga molimo na yo akonza molimo na yo atonda kati na ngai molimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. Cher le Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Prends la place du roi, ô Jésus. Sangay morimo donde sangay morimo goyanayo nazako senga donde sangay morimo
ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji katika maisha yangu. Bwana, shusha roho yako sasa, shusha neema yako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Tukienda kwenye maji unaitwa maji ya uzima, tukienda kwenye milima unaitwa Mungu wa kumulima. Shusha neema yako, roho wako utupake, unijaze kamanda wa vita. Wewe ndiye Mungu ambaye haubadiliki. Bwana, kuja unijaze, ujaze maisha yangu. Roho wako utawale maisha yangu. Roho wako utawale ujana wangu Yesu. Kuja leo, shuka sasa ndani yangu. Shuka sasa ndani ya ujana wangu Yesu. Tawala kamanda wa vita. Haleluya. Haleluya.
nyonso yobongola makasi ya bomoi na biso esengwa mitema na biso ezali Yesu yo ndo olonaka mosisa oyo esekisaka biso mosisa oyo epesaka esengo yo ndo olonaka na mitema. Alléluia, alléluia. La raison de ma joie, c'est toi, Jésus. Oui, Jésus, tu es la source de mon bonheur. Voilà pourquoi, ô éternel Dieu, j'élève ton nom. Voilà pourquoi je te chante un chant nouveau. Voilà pourquoi je te lève. Voilà pourquoi je te bénis. La raison de mon sourire. Oui, tu es la paix, ô éternel, qui peut passer au-dedans de moi. Oui, Jésus, la force de ma vie, c'est toi. Oui, j'ai une raison de t'adorer. Puisque oui, Seigneur, tu es celui-là qui m'a aimé le premier. Je suis vivant. Je suis ressuscité. N'oublie pas que je suis vivant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu souffres? Pourquoi? Je suis là, je m'appelle Emmanuel. Pona nini obongisi kimya na yo? Pona nini ozosanga pongi? Pona nini obebisi motema na yo? Nalobaki nakotika yo te, nayebisaki yo nakobwaka yo te.
nazalinga naza eneneo kobosana te nazali na bombo ozolela likambo nini elekinga na makasi likambo nini nakokoka te nayebi likambo na yo kobanga te je suis vivant kobosa nango te nayebi likambo na yo nini ezolelisa yo nini ezangisi yo kondima oh.